na nzela ya Bibilia. Molongo ya malongi ezwami na Bibilia. Ebongisami na Dr. Venan McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible. Ebimisami na Transworld Radio pe epesami na ndeko Babi Mwanda. Bolandi tope boyoki malamo na bino banso. Bandeko kati na nkolo mbote. Tondimisami ete kobanda uta tobandaki malako tope malakisi moye. Bo tondisami na maye tozali kolakisa. Na yango esengo etondi biso ko yeba ete oyo tozali kotalisa boyali kolanda pe ko maniola yango malamu. Nzambe na biso yeba na kopambola bino. Na yango po ete toyeba kozwa bino ngonga mingi te na kotalisa bino maye tobongisi mokona lelo. Tika toyoka mwa mondule moke eye ekosala ete toyeba kokota sikawa na maye mabongisami mpo na ntina mokolo mwa lelo. Misala bantoma mokapo ya tukumbale na mitano. Molongo ya zomi kino mokapo ya tukumbale na motoba molongo ya libwa. Mokapo ya tukumbale na mitano. Molongo ya zomi kino zomi na moko. Mokangami nyonso azalaka na somo ya mabende pe alukaka ndenge nyonso ya kobima kuna. Toma Polo azali ya kokangama kasi azali te koluka kobima. Ezali nanu na tina te epona ye. Mokengeli boloko to mbolombolo azali ekuke ya kofungwamela ye pona kosakola sango malamu ya Yesu Kristu nzinga na ye. Azali bongo kosalela kino suka lolenge na ye pe kaka sima ya kosilisa nyonso epesamelaki ye na lolenge na ye ya bokangami nde azwaki mokano ya kokoba na nzela na ye. Azali kosenga batia ye epai mosusu to na boloko mosusu. Molongo ya zomi na mibale kino zomi na misato. Nazali kokoba na kotanga molongo ya tuku mibale na mitano ya buku ya misala. Bongo Festus asololi moke na bato oyo bapesaka ye toli, na sima azongiseli Polo boye. Lokola osengi ete osamba liboso ya mokonzi monene ya Roma, okokende epai ya mokonzi monene ya Roma, na sima ya mwa mikolo mokonzi Agripa na ndeko na ye ya mwasi Berenice bayei na Cesare po na kopesa Festuse mbote. Misala matoma mokapa tukumbali na mitano molongo ya zomi na mibale kino zomi na misato. Mokonzi oyo azalaki na mbula tuku misato. Azali mwana ya Herode Agripa ya yambo pe koko ya Herode le Grand. Azalaki kokonza engumba oyo ezali olikolo ya Palestine. Berenice na Turosile bazalaki bandeko ya basi. Elingi koloba ete tozali bongo kati na libota. Lokola Turosile, Berenice bazalaki bilongi kitoko pe moko ya basi oyo bazalaki na bizaleli ya bosoto kati na bonkumu. Abalaki mbala ebele pe akozala makangu ya nkumu Vespasien pe ya mwana na ye Titus. Na eleko wana asalaki ekrobo na ndeko na ye mokonzi Agripa pona koloba ete likambo moko te awa na mokili ezali ya sika. Pamba te ata lelo tozali komona makambu koleka bango te. Molongo ya zomi na mine kino zomi na sambo. Nazali kokoba na kotanga. Lokola baumelaki mikolo mingi kuna, Festus ayebisi mokonzi makambo ya Polo. Alobi, Felix atikaki moto moko awa na boloko. Tango nakendeki na Yerusaleme, bakonzi ya banganga nzambe na ba mbuta muntu ya bayuda
bafundaki ye mpe basengaki ngai nakatela ye etumbu. Nazongiselaki bango boye: mibeko ya Roma ezali kotinda ete bapesa moto nyonso nzela ya kosamba na bato oyo bafundi ye. Soki te, bakoki kokatela moto etumbu te. Bongo bato wana bayaki na ngai nzela moko. Nalekisaki tango te. Tongo etani, nafandi na tribunal mpe natindi bamema moto yango. Misala ya bantoma mokapa 25 molongo ya 14 kino 17. Kati na maloba na ye, Festus azali komipesa motuya. Azali kozongela likambo oyo mokonzi azalaki oliboso na ye, akokaki kosilisa te. Azalaki kobunda na musukusuku ya bakonzi ya Bayuda. Azalaki komilakisa lokola moto ya bosembo. Azali kolandela po ete bosembo esalema na bolamu nyonso. Na bosolo, tango ayebi malamu ete Polo asali eloko te, azali na makoki ya koloba bosolo te. Molongo ya 10 kino 11. Banguna na ye bayei, kasi bafundaki ye o likambo moko te ya mabe. Na ndenge ngai nazalaki kokanisa, bazalaki kotia bobele ntembe na ye mpo na ndenge bango basambelaka mpe mpo na moto moko oyo akufa kombo na ye Yezu. Nzokande Polo alobi ete azali na bomoi. Misala ya bantoma mokapa 25 molongo ya 10 kino 17. Oyo ezali komonana, Toma Polo atatoli lisekwa ya Kristo na Festus, oyo kutu azali koyeba ntina na bango te. Nzokande, lisambisi na ye ezali kokanisisa mbala mingi oyo ya Yezu. Bakokani na ndenge ya kosambisama, bokoti mbala mibale ya Bayuda pe Baroma. Lolenge ya bambano to pe bozangi na yango. Maloba ya bato basali eloko te pe bozangi molende ya motambwisi ya Roma mpo na koluka koyeba bosolo. Kutu, ndenge Festus azalaki lokola ayoki Yezu te, azali kotalisa bozangi boyebi ya makambo ya engumba oyo asengelaki koyeba mpo na ye nde mokonzi na yango. Molongo ya 20 kino 21. Nazali kokoba na kotanga. Nazalaki koyeba te ndenge nini nakoki kosukisa makambo ya boye. Yango wana, natunaki Polo soki alingi kokende kosamba na Yerusaleme, kasi Polo asengaki ete mokonzi monene ya Roma akata likambo na ye. Yango wana, napesaki motindo bakanga ye ti tango na kotinda ye epai ya mokonzi monene ya Roma. Misala ya bantoma mokapa 25 molongo ya 20 kino 21. Festus azali kotubela polele ete akoki kolandela likambo oyo te. Na ngambo mosusu, azalaki komona mbeba ya Polo te, kasi Bayuda bazalaki na kanda. Kino azalaki kokanisa ete azali komikosa. Mokonzi Agripa, lokola azalaki Moyuda, akokaki koyeba malamu bokeseni oyo ezalaki kati na Polo na lisanga monene ya bakambi. Na ngambo mosusu, akokaki kosalisa Festus mpo na kobongisa malamu makambo oyo bazalaki kofundela Polo mpo ete batinda ye asamba oliboso ya nkumu. Molongo ya 22 kino 23. Nazali kokoba. Agripa alobi na Festus: ngai pe nalingi koyoka moto yango. Festus azongisi: okoyoka ye lobi. Tongo etani, Agripa pe Berenice bayei na lokumu penza. Na bakonzi ya basoda pe batambwisi minene ya mboka, bango nyonso bakoki na esika Festus ayambelaka bapaya. Festus atindi bamema Polo. Misala bantoma mokapa 25 molongo 22 kino 23. Ezali penza ya motuya komona ndenge bokutani kati ya Agripa na ntoma esalemaki. Na yango ezalaki kaka bokokisi bwa eteni ya lisakoli ya nkolo pona oyo etali Polo.
Ndenge maloba epesameli biso mpo na yango, emonani ete ekomamaki na moto oyo amonaki makambo nyonso na miso. Agripa na ndeko na ye ya mwasi mpe makangu na ye bazwi bongo libaku ya kotambola elongo. Ndenge wana nde mokonzi, motambwisi na mwana ya mokonzi ya mwasi balati bilamba ya kitoko makasi mpe bafandi. Lingomba nyonso ya bato ya mayele bazalaki wana. Bakonzi ya Roma, ya engumba, bakengeli manduki, bato minene mpe bakonzi ya basoda oyo bazalaki kotambwisa masanga 5 ya bato nkoto moko oyo bazalaki na Cesarea. Bakonzi bazali bongo komilakisa. Moko na moko azalaki koluka amonana mingi na bato. Kuna mosika, Polo bamemi ye na lisanga oyo ya milulu ya makasi ya bakonzi oyo bazali kokonza. Molongo 24 kino 27. Nazali kosilisa mokapo oyo. Bongo alobi, mokonzi Agripa, pe bino nyonso bato bozali awa na biso, botala moto oyo. Bayuda nyonso ya Yerusaleme pe ya awa bayaki kofunda ye epai na ngai pe bazalaki koganga ete asengeli kokufa. Zokande, mpo na ngai namoni ete asali likambo moko te po bakatela ye etumbu ya liwa. Pe lokola ye moko asengaki ete mokonzi monene ya Roma akata likambo, nazwaki mokano ya kotinda ye kuna. Kasi nayebi te makambo nini nakoki kokomela mokonzi ya Roma po na ye. Yango wana namemi ye epai na bino nyonso pe mingi penza epai na yo mokonzi Agripa, po soki tosilisi kotuna ye, nayeba makambo makoki kokoma. Namoni ete kotindela mokonzi monene ya Roma moto ya boloko ezali na tina te, soki nakoki koyebisa polele te makambo bafundeli ye. Misala ya bantoma mokapa 25 molongo 24 kino 27. Elobeli ya Festus ezali ya kotuya pamba te, ezali kotalisa oyo Felix azali. Bato nyonso bazali komona ete Polo asali eloko te, pe bazali na elikya ete nkumu mpe akoyeba yango pe bongo. Na eleko wana, Neron azalaki nanu mokonzi monene ya malonga, pe ayebanaki lokola mokonzi ya bosembo. Nzokande lokola Polo asengaki ete basambisa ye epai ya Cesare, motambwisi akokaki kotinda ye na Roma te, soki eloko ya kofundela ye ezali te. Nkumu azalaki kosepela na maseki ya bongo te, pe akokaki kobebisa mosala ya Festus. Ndakisa akokaki komikuta kati na esika ya mosala oyo ezanga fenetre. Festus azalaki kolikya ete mokonzi Agripa elongo na boyebi bwaye, bwa bizaleli pe mibeko ya Bayuda akosalisa ye kokoma etumbu mpona Polo. Mokapo 29. Tokomi sika na mokapo mwa 29 ya buku ya misala oyo, kati na yango mokonzi Agripa azali koyoka ntoma Polo. Toma akoluka penza komilobelela te, pamba te makambo nyonso esi ebongi sami. Na yango likambo ya mokangami oyo ezalaki lisusu na mabaku ya motambwisi mboka to ya mokonzi te, pamba te abengaki Cesar. Na yango bakokaki kopesa ye etumbu te to kotika ye. Mpo na yango Polo akozwa ngonga oyo epesameli ye te mpo na komilobela, kasi mpo na kopesa litatoli na ye mpe kosakola sango malamu ya Yesu Kristu mingi oyo etali elikya ya liseko. Na eleko wana, Bokristu oyo bato nyonso bazalaki kobenga nzela ezalaki kolobisa bato, kasi mingi kati na bango bazalaki na makanisi ya mabe oyo epanzanaki bipai nyonso na nzela na bato ya mabe ya Bayuda. Festus na Agripa bazalaki bongo koluka koyeba mingi koleka kouta na moko ya bayebi na likambo oyo. Mpo na yango, bakonzi nyonso ya Palestine basangani mpo na koyoka mokangami ya kokola.
oyo atamboli eteni nyonso ya loboko ya mwasi ya bonkumu mpo na kosakola nzela to liloba ya Nzambe. Esika ya bafeti kati na ndako ya Herode epai wapi makambo ezali kolekela, ezali na bato ebele, etiami bilamba ya se ya kongenga oyo eutaki na Orient. Bilamba ya bokonzi ya Agripa na mabanga ya kingo ya ndeko na ye ya mwasi pe makangu na ye Berenice ezali ya talo pe ezali ya kongenga na miso lokola minzoto. Bakelelo, bambonda pe biloko misusu ya talo etiami na se mpo na kotalisa mokolo wana. Tango bikuke ya ebonga efungwamaki, tomoni mokangami se moko azali kopusana. Batiami minioti pe akengelami na moto moko. Kesenaki na lisanga oyo ezalaki na feti, kasi nyonso wana ekamwisaki ye te. Nzokande, ye nde azalaki kosakola sango malamu ya Yesu Kristu bisika nyonso. Masiya ya Bayuda azalaki koteya liwa na ye, nkunda na ye pe azalaki mingi kolobela lisekwa na ye. Lisanga elingaki koyoka ye, po bango nyonso bayebaki ete Polo atangaki mingi, pe azalaki na mayele, moto oyo azalaki na makambo mingi kati na ye. Azalaki lisusu Saule wa Tarsi, oyo azalaki koniokola bakristu te kasi ntoma monene Polo. Kati na minioti na ye, azalaki koloba liboso ya Agripa ya kofanda na ebonga na ye ekoti na bokonzi ya moto pe alatisamaki bilamba ya bokonzi. Kasi atako azalaki komona na bongo, mokonzi oyo azalaki mowumbu ya biloko azalaki kolinga. Na tango mokangami azwami bonsomi ya solo kati na komipesa kati na Yesu Kristu, ndenge maloba ya nkolo mazali koloba pe oyo nazali kotanga. Bokoyeba makambo Nzambe azali kolakisa bino, pe yango ekokomisa bino bato ya bonsomi. Yesu alobi na bango: nazali koloba na bino ya solo, moto nyonso oyo asalaka masumu azali mowumbu ya masumu. Yohane mokapo ya mwambe, molongwa 32 kino 34. Molongwa yambo, nabandi sikoyo kotanga mokapo oyo ya 28. Agripa alobi na Polo: okoki kosamba po na yo moko. Bongo Polo atomboli liboko pe abandi kosamba boye. Misala bantoma mokapo 29 molongwa yambo. Ndenge Polo atombolaki loboko na ye, nde bato bazalaki kosala na eleko wana, yambo ete babanda maloba na bango. Lolenge wana ezali kotalisa makambo oyo ya yambo ezali kotalisa botosi mpo na mokonzi. Na nsima, bomoi ya Polo pe molende na ye ya kobundisa bokristu. Na nsima, mbongwana na ye pe libenga na ye oyo elendamaki na mosala na ye mpo na Kristu. Na suka akosolola na Festus pe Agripa. Molongo ya 2 nazali kokoba na molongo. Mokonzi Agripa azali na esengolelo ya kosamba liboso na yo mpo na makambo nyonso Bayuda bazali kofundela ngai. Pamba te yo oyebi bizaleli ya Bayuda, pe ndenge batiaka ntembe mpo na makambo masusu. Yango wana nabondeli yo oyoka ngai na motema na yo ya kokita. Misala bantoma mokapa 29 molongo 2 na bokeseni na bakonzi ya Roma oyo bazalaki koyeba eloko moko te na bizaleli ya Bayuda. Agripa ayebaki yango malamu penza. Azalaki bongo na makoki ya kotala mafunda oyo bazalaki kosalela Polo, na koloba ete alongwaki na religion pe mibeko ya bakoko na ye. Toma azalaki koloba ya solo kati na maloba oyo azalaki kolobela Agripa. Azalaki komona ete kosamba liboso ya Agripa ezalaki motu ya pamba te, oliboso na ye ezalaki moto oyo azalaki na makoki ya kozwa mokano soki mateya na ye ekesenaki na oyo ya Mose.
mpe na basakoli to soki ezalaki kokokisa yango. Azali mpe koyokisa ete akoki koloba mpo na ntango molai maloba oyo ekosangisa maloba nyonso oyo Polo alobaki mpo na kotalisa ete asali eloko te kati na mokanda mwa misala ya bantoma. Na yango maloba oyo ntembe ezali te ete ezali ye nde alobaki yango. Molongo amine kino mwami. Nazali kokoba na botangi. Bayuda nyonso bayebi bizaleli na ngai banda bomwana, pamba te nakoli na Yerusaleme na kati ya bato ya ekolo na ngai. Soki balingi, bakoki kozala batemoin na ngai po bayebi ngai banda kala ndenge nazalaki moto ya lingomba ya bafarisayo oyo bamipesa na Nzambe koleka Bayuda nyonso. Soki lelo na telemi na tribunale, ezali bobele po natie motema na elaka Nzambe apesaka na bakoko babiso. Nzokande bato ya mboka nyonso 12 ya Israel bazali kotia mitema kaka na elaka oyo pe basalelaka Nzambe butu moi po akokisa yango. Ya solo mokonzi, ezali likolo ya elaka wana nde Bayuda bafundi ngai. Bino bato bo fandi awa, pona nini bokoki kondima te ete Nzambe asekwisaki moto moko oyo akufaki? Misala bantoma mokapa 28 molongo ya 4 kino mwami. Na bokuse Polo azali koloba ete uta bolenge na ye azalaki moboko na mibeko pe bizaleli ya Bayuda. Azalaki kutu moko kati na bafarisayo oyo ezalaki lisanga ya binzambe ya makasi kasi na Boyuda. Kaka na ebandeli, Toma azali kotanga lisekwa ya Kristo lokola elike ya mboka ya Israel. Pona kolobela likanisi ete bawei basekwaka liboso ya lisanga ya basaduka oyo bazalaki kondimela yango te. Yesu atangaki liloba ya Mose oyo Yawe ayebisaki ye boye: nazali Nzambe ya bakoko na yo, Nzambe ya Abrahama, ya Izaka na Nzambe ya Yakobo. Kobima mokapa 3 molongo ya motoba. Nzokande bakoko oyo basi bakundaki bango utakala, kasi Yawe amipesaki mpo na bango pe apesaki bango elaka ete bakokotaka mokolo oyo kati na bokonzi bwa Masiya oyo ekoya. Elaka oyo lokola Nzambe alongolaki yango te ezalaki kaka, kasi kokokisa na yango ekoki kosalema kaka soki bakoko basekwi kati na bawei. Ezali mpe ndenge moko na Bayuda ya losambo oyo bazalaki kozela elikia ya Israele. Elingi koloba kokokisa ya bilaka ya bondeko bwa kala pe bomoi bwa seko. Ezali bongo ya motuya ete bango pe bazonga na bomoi soki balingi kokota na bokonzi bwa Masiya oyo ezali koya. Kasi ezala lisekwa na ngai to oyo ya Bayuda, ekosalema kaka soki Yesu Kristu asekwi kati na bawei. Wana Mose na basakoli balobaki yango malamu, kasi bato ya ekolo ya Polo bazalaki kowangana lisekwa lokola eloko oyo ekoki kosalema te. Nzokande ezalaki pona elikia ya mosikoli oyo asekwa oyo Polo azalaki kosakola nde bafundaki ye. Molongo alibwa kino 12. Nazali kokoba na molongo. Kala mingi pe na kanisaki ete nasengeli kosala makasi po na kopekisa bato bandimela Yesu ya Nazarete te. Nabandaki kosala boye na Yerusalem. Bakonzi ya banganga Nzambe bapesaki ngai bokonzi, bongo nabwakaki bato ya Nzambe mingi na boloko. Kutu tango bazalaki koboma bango ngape nandimaki. Mbala mingi nazalaki kopesa bango etumbu na bandeko nyonso ya lisanga pe nazalaki kotinda bango na makasi basundola kombo ya Yesu. Nazalaki na nkanda mingi na motema po na bango pe na nyokolaki bango ti na bamboka ya bapaya. Mokonzi Agripa mokolo moko na kendeki na Damas,
bakonzi ya banganga-nzambe bapesaki ngai nzela mpe bokonzi mpo nasala kuna ndenge nasalaki na Yerusaleme. Misala bantoma mokapa tuku mbale na motoba molongo alibwa kino 12. Azali na esengo te na ndenge amitiaki kino na suka ya judaisme. Polo alakisi ete azalaki na molende oyo ezangaki mondelu na kotalisa makambo na ye ya kala ndenge azalaki koniokola bakristo. Azalaki bongo koyeba ete azalaki kobundisa Yesu Kristo. Azalaki kobomba te ete azalaki kolinga oyo azalaki kosala mingi. Na makanisi wana nde azalaki kokende na Damas kati na mboka Siria. Ezali na nzela oyo ya zelo na se ya moi ya makasi nde bomoi na ye ebalukaki mpe amonaki nzela na ye epai wapi azwaki bosembo oyo azalaki koluka kozwa tango azalaki moto ya religion ya makasi. Kutu ezali na oyo ayelaki Saule ya Tars akomi toma monene Polo nde tozwa maloba. Koluka nzela na ye ya Damas, nazali kokanisa lisusu lokola ezalaki nde lobi oyo ngai pe nazalaki koluka kopesa tina na bomoi na ngai. Kasi ndenge makambo ezalaki koyela ngai, moto moko afungolaki sango malamu moko oliboso ya ngai pe alakisaki lisolo moke kati na Kristo na Toma oyo bapesa nkombo moto na ntembe. Azalaki kotuna motuna moko ya motuya na mokonzi na ye. Na yango alingaki koyeba nzela ya lola. Bongo Yesu ayanolaki ye boye. Nzela ezali ngai, pamba te nazali bosolo pe bomoi. Moto moko te akokende epai ya Tata soki aleki epai na ngai te. Yohane mokapa 14 molongo ya motoba. Motuna oyo ezali awa sikoyo yango oyo. Bozali koluka ya bino nzela ya Damas? Tika ete Nzambe ayeba kopambola baebanso balandi biso mokolo na lelo. Bouti kolanda mabongisi na nzela ya Biblia. Moko ya malakisi ya Dr. Venant McGee ya esika ya mosala tope ministere Through the Bible. Ebimiseli ya Transworld Radio. Pona koluka koyeba komela biso na esika oyo. Uvira, RDC, quartier Rombe, Zela Tope Avenue Mwenga, numéro 100 na misa tutope 13. Okoki pe kozwa biso na nzela ya singa tope telefone plus tukomi bale na mine, tukomi sato na libwa, tuko libwa na bisatu, zomi na motoba, tuku mitano na moko, tuku sambo na misato. Komela biso pe na radio Sango Malamu, Kinshasa, RDC.